Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Buyukite, bukuyoka kaka. Kinshasa na biso, kin eleki partout. KNB, Kinshasa na biso, kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino, pardon. Jima sala yolo karata kate. Ya on a bien yo. Ah, Jimmy Mukende. Oumela. KNB, kin eleki partout. Rien à dire, toi on a tant à envier, parce que kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zape so kutanango KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutanango check Ovandi. Bote bakina pe bon week-end na bino se bozuli bakwa kolanda magazine Kinshasa na KNB ya samedi ya lelo. Après publication et résultat au CENI a lancé mais kasi population azali ko senga na président oya kobima asala nini boloka bango moko na micro ya KNB. Magazine. Bon, pour la présence du lobby, c'est une activité sociale impeccable. Le peuple à se retrouver, idée normale, on a ce faut ramener sur la FICA. Idée parce que on aille à reporter sur un plus et na rolo baboye mboka na biso toza mo ba difficulté belé président na soka bimi tozo mona baninga na Brazza neti biso na Congo awa makamba ko lia premièrement pena soka bokisi makamba lia ekozala bien misale ezala bien ezala pour la vie sociale so toza bien en tout cas mboka na biso ezala malamu président wana en tout cas soka bokisi makamba mike ezo pesa passe na Congo. Donc, on va raisonner, mais si on a l'amour qui relia nini, remela nini, donc moi difficulté c'est moi belle, pourtant bambo comme sous ballon à colia, ballon en zala, mais puis on a RDC bon nene boye, tout ça peine va bien belle, mais difficulté na mambo lia et ça ma casse. En tout cas, ce président Bimi attend na makamba colia musala. So mon avait battu comme bakuluna, makamba si mate ba fazer, ba comme belle na mboka. Premier zaka ke misale ezate kolia malonga ezate yango moni mwana ba parents ba komi ko boya na bana po nini vie ya kolia vie na biso tozo mener na RDC eza pena mala eza stable te on a changement ba société kota to sala misala tala ndenga tozo tambisa ba mionto boy biso na age na biso moto ezalaki eloko personnel ya kotambola nango eloto komi ko mema bat na moto eza bete biso to votaki o biso to lingi lokola mwana mboka aya kosunga biso longola biso na ba chaîne biso ba congolais to komi lokola mutu bakangi ceinture ezo finana to ko kopema lisusu te yango to votaki président na biso aya ko bongsela biso kaka nanu social po to boyi nzela makadam ezali eloko nyonso ezali mais congolais akoka kolia te libumwe komi lokola to sala ba jeune asimbela biso social. Papa azoya toyebi na biso eda to votaki ye mais abimisa ye to mona ye to accueillir ye po yenda za nyonso po na Congo na biso aza mwana mboka pour na lobby vraiment ça pour s'attendre que nouveau président bimaya ndenga changement po to lebi na régime o biso nginde changement sikoye zalande to lobby te président songolo pakala mais to nginde changement kaka nde yango to za ngo posa kala kaka social vraiment classe abana kolia na biso za pasi hôpital pasi nde yango to nginde changement na ba salaire ba fonctionnaire ba soldat nyonso kaka vraiment changement ezala kaka asala biso malamu bana na biso ba aussi sa ba classe eloko moka malunga ba osala ezate pona ngana za posa ba tata wana obanganzama balonga batika bala mike siko basala biso to senga ka kimia papa nanga kimia za na mboka vraiment tana ba bogara boye
bakende nyonso kaka toza kimia te tokokoka kosambela te nzambe na biso apesa kimia tozala na kimia lokola bamboka mosusu. Bon, président oyo akobima lobi toza na posa abongisa kaka social ya peuple congolais, hôpital, école ya bana po bato bazala bien, bazala na kimia na sécurité. En tout cas, papa tande tozo souffrir na mboka na biso moko. Souci na biso ezaba fongola so be école yo fele bana na biso batanga. Biso ba para to tanga kite po ezaki passe na mboka papa misala ezala kite. Tala lelo bana na mboka komi kulu na makazi. Mutu soka bimika ka boku na po ni misala ezate yomba kulu na bazokende ko kata ka batu po bazama moyen ya ko vivre. To lingi président ya tour oyo azala mwana ya mboka na biso moko mabele na biso moko. Atongela bana na biso be école yo fele biso pe abongisa misala ya mibali na biso po to vivre bien na mboka na biso motanda mboka na so ndenge komi biso mo bakolo mboka to so souffrir ba pa bazwa ko renier na mboka na biso mo to linga tuka président Touro azala na mawana biso azala na mawana biso azala na mawana biso penza tozo talela to baka nzambe mais biso toza na elikia biso peuple oyo biso to ponaki oyo to tiaki na kati na mitema na biso to yebi ke nzambe wana akoyeba kosala poete abima. Tout d'abord, akuti biso na 2 heures, akuti biso kati na minioko, oya koya, il faut prendre biso en charge. Otala nyoso yo peuple ya uti konyoka matango mulai, de façon à sala makambo eko sepilisa peuple. Kotanga bana classe bazo tanga iso malamu te, batika na bandaku, ba parents bazo luka misala ezalite. Donc souffrance wana banzela ya kobeba mabulu na ba quartier, makambo ndenge na ndenge eza ya mabe. Alors oya zoya tozo senge pana ye ete aya abongisa ba place o bango ba bebisaki o bakokaki te ye azo yango akinango liboso pour population ezala na kimia. Gouvernement oyo kobima na 2019 oyo kozala composé na ba nouveau ministre to pe ko senga kaka ba ministre mususu pe yakala ba s'infiltrer boyo kanenge ba kinois ba répondre biso. Magazine. Et banana on deni bazonga. Yo ozi 0 na classe au mata classe. Si so école malonga ni ba école biso to uta si ba kiti si ombala moko. Neti so ya mwana ngana biso papa nde ozi classe ozi te ano na ko to mécanique. Donc non na moni place na bango te na ba député na ba ministre na moni bisika na bango te na mboko. Quelle que soit expérience na bango bazar nango. Combien d'étudiants ba obima ba aussi ça ba classe bango pe faut ba sala. Tant na bango ekoki soki moyen za ba kanga bisaka ba keni. Quant à moi, gouvernement oyo travailler oyo. Ko banda kaka likolo. Ko banda na président de la République. Si na se si na poste ezaki assez. Attends mutu mota zonga. Tous a besoin changement. Tous a besoin changement. Oh, tout le monde au balaxi biso tout le monde déjà. Tous a besoin de konza sikaba ya développement ils ont ya na mboko. Tous a besoin changement. Tous a besoin de konza sika. Ba nouveauté. Ba senior so. Tous a besoin bango souté. Oh basali ya malamu le mabe merci na bango ba kende. Tous a besoin de konza sika. Par rapport nde basaleli banda bango nyonso to moni eloko malunga te. Banda ba premier ministre beaucoup de banda ye mon président ti premier ministre banda ba gouverneur eloko moko te na lingi batikela biso bato mususu basala ba memisa biso to lembi. Donc ngai na moni gouvernement ya kala bazonga sute donc makambo ba sala to lembi ngo neti bazongi lobeza ma ba tricherie to sepela sute na onyo c'est l'équipe vraiment. Na onyo c'est l'équipe to sepela ngote baza bato moko ba ko détruire biso vraiment parce que to bazaki na bolingo na biso mais ba bongisi mboka bongisi vie sociale to to mona ba pays mususu ndenge bazaki mia ba ko moseka na biso mbongo na biso na na valeur te so 800 francs na biso a okena ngokuna na Braza eza eloko moko te mais to 800 francs Brazzaville oyo nango abwe eza ebele na donc to za na regret eza mususu bazaki Mobutu asala ba makambo ya lungwa to kanisaka ye oya bango vuma to tiko kanisa eloko moko te ba lungwa ba tia président ya sika oyo a conduire biso na makambo mususu. Mais bah $8 par matisi biso to dans mieux ngana to salaire na franc congolais na zo futela ndako na dollar franc congolais to mukie et na futela ndako na dollar boy na kolia nini
ndako na kofuta ndenge nini mwana kotanga ndenge nini akolata nanu ndenge nini tana ba fete yango uti koleka nanu boye tozana na regret nanu tozana na regret na makasi balungwa ba oyo bako remplacer bakoleka ba monde paso eleki ba continuer nango te ba bongisa ndemboka to ndemboka ebonga. Bon, faut changer la vie, c'est parce que bato ça Kabila va kosi Kabila trop. Ya on moni mboka kufibo. Bon ma bomi Kabila ça n'est bien mais bato va travailler on peut pas ça paiement les bon ma bomi. Ba on lien bon va ko se fait Kabila pe ça il fallait que suivre ça la pour la lila ba bon no pesa. On a biso ba congolais bato ya kala ba pe manan ba tsa bato sika. Bango bata tout na bato pe ba sika ba sala pe tout monde ba expérience la bango. So tout monde ba sali bien te bato kala ba kozonga. Pour na biso ba Congo tout monde mutu penza kala wa sali malamu penza tout monde nante. To changer président. Ça veut dire qu'il faut to changer surtout. Biso to za ba jeune, il faut toujours pe mutu surtout to considérer na to raisonner que mutu interbo ya sala ka bien. Mais pourquoi pas? Il faut que to tika bango te bango nyonso tout ballon. To eko banana président tiko kitananse bango tout. To changer pe bato asik. Population kinoise va déplorer comportement oyo mingi ya bazara nango soki ba nommé ministre au komuna mingi ba yetu toto ya ministre wana les amis de Sincèrement comportement est un comportement purement flatteur et puis félicitations mon hypocrite. S'il faut peut-être pour soutenir Moto, il faut qu'on dès le début. Hein? Si la sacre nae, on l'exposition que non, vraiment, on a eu au portail qui est dès le début, mais ça que non, à comité on a sommé, comme il y a des félicitations hypocrites, félicitations flatteur. Alors ça ce n'est même pas important, mais malheureusement c'est ça l'homme. Batouana baba flatteur. Baba flatteur parce que tant Moutouana Zalaki na poste c'était ba moi na guité. Parce que comme ministre ba comme yao les amis de alors que na kala ba moi na ngati. Il faut ba zamaele. Faut ba zamaele na modèle Batouana. Batou ba no makawana ba makawana ba ministre to ba gestionnaire to ba nanwana. Tant de jours comme na poste il faut zamaele na batou ba ya kana ba loenga bongo baba flatteur nanu. Oh, les amis de Pobazoma, Mike. Comportement tout le monde a trop, surtout les comportements bandés. Pour ni babanda on est bandélité. Donc mon bazala soki mutabimi mon abana banda ou mi mon basombi bantaba, ba ye coupé sa mutuana pour ni ba flatter, autant abando ça là zo banga tsa bon misère comportement amanda. Pour mutu ba soutenir na bandeli. Nan ba pe na possibilité bo soutenir. Nous mo c'est là mutu ba tie place mo robo. Allez boye les amis. Naboko kwa l'autre tout ni ce qui na vie conjugale est-ce que zali malamu parents babunda to be baswana na misu ya bana na bango moko magazine ba parents po babuna liboso ya bana eza normalité et éducation ni mboko pesa na bana hein. Wana bozo rendre bana ba rebelle. Maintenant ils doivent changer. Il faut bazo ba attitude ya ba parents responsables. O ba ko pesa bana éducation est bien. Nga ba parents nga ba banda bunda te ma na mona ba famille musu c'est la normalité. Ça d'ailleurs ça affecte d'abord les enfants. Pour l'éducation des enfants c'est pas bien et nga na encourager ba parents ba bunda rater. Parce que il y a des enfants parce que leurs parents se comportent mal c'est pour ça que pour l'éducation des enfants. Ceux qui n'ont pas de parents, ils ont bien été. Pour repérer cette éducation, bien été pour dissoper tout beaucoup là-bas. Ils ont bien ceux qui ont des parents, ils ont bien makasi. Parents qui ont des parents, donc biso bana to mona on peut copier. Donc tant que parents bazobunda na miss na biso, ya on peut biso copier. OK, il fallait parents bazala exemplaire pour na biso bana, biso otozo mona pas baboti, ya on peut biso copier. Mais tant ozo mona ke parents bazobunda na miss na biso, biso pe bana on peut copier. Tant que biso to kena ba foyer na biso, on peut to sala. Chambre za pour na bango basala au cas de problème, ba traiter yango na kati ya chambre ole ke ba bunda na miss biso bana to mona, o ba ko sala, biso pe to copier. Donc ba tika ko bunda na miss ya bana. Bandanga na bala na to bunda na mobile na ngate.
nanu abetanga pete na yebi atali kofi na ete mais eza dignité papa abetaka mama liboso ya bana po biso ntan tokolaka natela komona ngo epa bapara na ngai te tomona yango te tozomona yango kaka sikoyo mais ntango bakala ezalaki te alors fo tolanda ndenge bamama bazalelaki soki bana bazomona papa na mama bango bazozwa yango te ntango mwana mpe akobala lobi ye mpe bandi kobeta mwasi mpo papa mpe abetaki mama. Jeune fille topé jeune garçon ozela mobali na yo topé mwasi na yo musala après kokabana na bino mbali est-ce que ezali moyen topé raison opekisa ye topo bebisela ye musala oyo asi azwa magazine otika ya sala na ye mpona lingaki ye na bolingo nanu moralement na physiquement na moralement ezalaki mwasi na mobali physiquement ntaki être humain tant que bolingo esili na otikela na ngai mosala acontinue osurvivre etikala bolamu mona vine akobosana nga te bon nga na otika ya sala eza kaka neti nasungi ye na otika ya sala eza teke yo nalongo ye na mosala te nasungi ye lobi kuna nzambe nde ayebi soki tozala to tozala te oyo bazalaka osili mobali mosala sikoyo love yango esimbi te aleli okomi lobi kuna ke olongo ye na mosala bato basala ndenge batika eza malamu te bon mpona ngai nakobomeli mosala te keke so asala ye nga mabe tanto ke so natiki ye na mosala wana lobi ata mpona nga te mpona ndeko na nga soit to mwana na nga akosala bolamu mo akokanisa bi te nasala na dini mabe mais mabe oyo nga nasalaki ye azongisela nga mabe te alors tika na futa ye na bolamu oyo atika ye nga na mosala ata kopesaki ye mosala ata kosalelaki ye babie mo eza te kobana olobaloba ngai soki ngai te aza na mosala te non fo tolimbisa mpo tozaka bata masumu yo mpo kosala motu mabe motu mpe akosala o mabe alors fo tolimbisanaka ntina ya bomi mosala wana eza te oyedaki lokola ndeko parce que après l'amour c'est l'amitié ntina bomi mosala wana eza te baoyo baza bacomportement wana fo batika parce que eza bien tozwelaki ndeko bozalaki na ye na ta ya bisengo eza suki esimbi su te oyede otikeleka mosala wana osala nango mpe eloko te ochange mpe na eloko moko nakotika na ngai ye natike na mosala na zule mpo daa na zule me tokabwani na biso bon basala yango te eza mabe ntango opesi daa moto eloko propose deja opesi ye eza te kobebisele mpo eza mabe. Parents état chef de la famille pe responsable ya bana na yo totuni soki ezali moyen to pe autorité ya koponela mwana na yo option asala magazine naza na 6e des humanités littéraires donc depuis nazalaki na classe ya C ntango nakomi na deuxième CO nde na bamisi ko réfléchir pour na option na ngai mpona bamisusu eza nango normal mais mpona nga nakoloba boye neti papa neti aboti ngai aponela nga option eza mabe mpona ngai peut-être akoponela nga option lobi esimbi te nakoki koboya yango nakosepela te papa kondeli nga na erreur vomi nga moko napona soki nga moko naponi esimbi so esimbi te eza mabe na nga moko papa bokolo kaka boti yo alaki so nzela classe yo nde sikoyo kopona eloko kosala mpo lobilobi mpo ozala motu akoki kooriente yo akoki ne bien sûr mais yo moko conscience no moko esalaki soki papa oriente nga boye nga moko naeza nayebi ke naosala bo te papa akoponela mwana option te soki papa aponeli mwana option seke mwana akoki osala ne yango mais soki ase retrouve nango te akoki omaîtrise yango te ntango akomonaki naza su na erreur na kati ya ekole akopesa faute pa papa akobaki papa mpo anini oponeli yango option wana ntango mpe papa olobaki mpo anini yo mpo olobaki te moi te confie ekoti wana teke nga peut-être nazali na option yanga ya kosala mais papa acontredit nga na oyo nazali na posa nango te nga moko nasala choix na ngai donc po depuis bomwana mosala courant dans séparation makasi nde naki osala nayebango mike mpo nayeba koluka po puiske ebele lokola biso bakomi bakuna osomaka machete bomaka bato pa mapamba akosaka ya mbongo ngai na ndenge amaka maklase natanga un jour esunga ngai ezosunga bapaka baza te boye esunga mwa moke na kozwa alesi bandeko na ngai babana nga mpe na bamosi na kobota nzambe asungi ngai te mpona koponela motu option ya mabe
option ya eloko euta pa mwana ye moko asepeni eloko asala wana ezala bien so papa neti aponeli yo osali yango me lobi ose retrouve eloko osalaki wana osala yango na volonté na yo te omoi to mitie na erreur mais soki oponi neti option oyo euti na motema na moko neti ngai na ozala bo wana nde ezalaka bien. Ba supporters, il y a 200 pays, ba pesi bilan. Il y a 2018 équipe na bango pe bazali ko senga na ba dirigeant na bango. Bazala vraiment na boyokani oyo surtout na 2019. Bon, l'équipe vraiment bien pena ma cassette. L'équipe moi bien. Parce que au moins 200 pays a outi na difficulté. Donc à bonne renaissance, il fallait se consolider. Mais se consolider brusquement, bah il balongoli comité mobimba, balongoli entraîneur, balongoli ba staff ya sewana. Sikoyo yango yo poser problème ata au moins que Real te moni de part ya entraîneur, na de part ya joueur moko mais se faire sentir. Mais ce qui mana batu ba kemo ibele ba joueur net ba jikanji yango ne sali ke imana osati nango eza na niveau C. Bon na kosenga na ba dirigeant o bazo DJ DSMP bazo quand même conscience basombela biso ba joueur bien ba joueur on peut bazala ba vendre ensemble pendant un certain temps pour cohésion ezala na quatre équipes. To senga na ba dirigeant dans bazo ba décision il fallait na ba réfléchir bazo ba conseil ba tumususu pour et loko noso eza na soubassement nango soki déjà base nango déjà eza ko beba okomona que même continuité eza le source d'impact pena bien te imana tubai pinza tobeta ka phase d'aller ko bandi bien retour et komi putuka bazui otis balongoli otis bazui mundele moko be bacheli wana nzo pe mundele mo pe papier na papier buzoba to na ka posa pembe basumela so ba joueur bien tona ba joueur te défense ezate ba joueur akabosu bokati bozuzi kanji bozu bokati yana kuna mazemba zuye mazemba ekipa mukete mazemba ekipa munene tinenga zui nani azuji kanji seka sa nini ayebi bozu bo libérer ba biso ba joueur tout ba kei boy comité za bien te photo bungsa na équipe to bungsa pa équipe za bien te quand même histoire to longwaki na 16e Jesus tolongwe na 16e donc c'est comme si club oyo bazo viser ko kende musika te to mekana ko zonga un pas en arrière tout a nini marché te ba athlète oyo toza bango pena c'est comme si baza ba athlète compétitif te bazo bunga ba objectif na bango OK objectif na bango toza ba na club oyo mais biso club musika les mêmes ba toza bango to ba nini ezo marché te tota ke no imana attaque na ezo primete milieu na ezo primete défense na idem. Donc moi quelques bateaux meka ko sala moins fort au bimaote. Tozo senga ba dirigeant na biso batia ba moyen tout possible eux ko sala ke club et kende musika. Ba moyen possible les sur tous les plans, sur les plans financiers, spirituels, mental. Ya wande sala ke non compagnie équipe compétitive et kende musika. DSMP ngona lati. Bon bilan en 2018 par rapport au championnat national, je crois que toza dans les bons. Mais par rapport sur le plan international, vraiment, tout fouté. Pour tout le monde, dans la 16e de finale, tout ça, il y a un belé dans la Coupe d'Afrique. Alors, dans 2 ans, il y a eu le cas, la Coupe d'Afrique, mais tout le monde est toujours dans la 16e. Il y a un problème, mais il y a un obstacle, même si on est dans la 16e, on a un Lukanden Babonsa. Mais on a un bilan est un peu positif sur le plan national. Pour tout ça, 2e actuellement na classement na phase aller tous en 2e mais na sur le plan international ndé tous a vraiment té ça imeza boyo kanezate muta créer ranking wana za mosmba faut luka yoka na ba cofondateur nyonso pour yé ndé to yoka na ba soupçon que abuda papa Jonas Mukamba Aboudakaye en plus alongola ba papa mbila bengana bango alongola ba américain alors que ba wana baza basale belé na imana tango bengani bango yo tikali wana bango côté baza ba molo ke yo za wana po liambongo be minaku o liambongo ya San Abdallah yango siko ba ko mo bundisa équipe mais
comité nde bayokana basangana Amos Mbaye tant que pasteur abenga aluka papa Jonas Mukamba basangana basala ba réunion imana osala mie. Micro ya KNB sokile na ville ya Kinshasa pour na kotuna bakinois. Na 2018 parmi banzembo oebima nini efrappa bango. Bon, non, c'est plein de mots, certes, Ina. Oh, la couronne. Je serai couronnée. Il y a un an, c'est plein de ma casse. Et là, c'est ça, ma casse. À tabitumbe, il y a un dengue. Oh, persévérer quand on a katia bonzambe. Et on a katia bonzambe, donc un jour, on va tomber le rose à l'icolo. Il y a un des deux, ils ont kotanga ma casse, malobaka, oya lobakiwana. Na bandia mumsus na oyo, quand on a ekara, mumsus wana. Yes, was a fidèle. Alors, quand on a zéro, a commis singa, ah ouais, on a oeti. Wana penta, na évité. Bon, on a à continuer la recherche, kaka maloba kitoko, bon, aluka kaka. Donc, et ça la biso bien biso ba chrétien. Na utu ko yebisa beno wana. Gestemani parce que wana esala kanga pasi na motema. Soki na zolanda ngo na nini na radio ata soki na carte mémoire. Vraiment na yokaka neti nzamba lingasa elanga soki nini nga lingaka makasi nzembo wana nasepela kaka na nzembo wana ni Moïse Mbi nzembo ya ero yo oza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpo nalingi yo sepelisa motema nanga sikota nayokaka nzembo wana nayokaka lokola lolo elingi ekitaka na se Yesser Trina et je serai couronnée. Biluka motuya bato bakupelaka Yesu andimi kotango kati nanga naza vase de terre epanzanaka pamba andimi risque il a investi en moi dans blanc motuya nzamba chon kati nangai na souhaiter ka ba bonne chance ebele. Donc, ako baka bon nzamba pambola ye azanga kati dans la banzembo azala donc l'inspiration que belé kapoto ndo ka nzembo. Na bique bozala ke belé pona kolanda magazine Kinshasa na soka nbe bolinga pe bosepela lango. Ya le commune suka bo s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso surtout bo sanate ke Kinshasa leki na mo partout. Magazine Kinshasa na biso eleki partout. Magazine Kinshasa na biso ya mabakino bafuna.